na yo kende nanu kobongisa likambo oyo yo ozali na yango na muninga na yo na sima oye kopesa makabo na yo. Makabo ezali action nyonso oyo tobengi ezali ya grâce. Action de grâce oyo nakopesa exemple ya soutenir ba ndenge moko na religion pe bakosenga yo bakotuna yo ete ozala likambo na mutu. Soki ozali na likambo na mutu na toi autorité wana soki ozali na likambo na mutu bakoyebisa yo no mwasi na yo te oyo yo okosa mwasi na yo ete ozalaka na mwasi te na Congo nzoka nde ozalaka na mwasi na Congo na bana oyo tindelaka mbongo mwasi pe ndenge moko okosa mobali asimbisa mbongo ana poto ozwa mbongo ya mobali deja osombela yango flat na kati na Congo mobali ayebaka te. Bandeko na rendre hommage mokona lelo mpona bandeko na biso nyonso oyo basili korefule na kati ya Brazzaville. Bandeko wana bandeko mingi bakufi mingi baviole bango na kati na Brazzaville malgré ba info ezali koya ya mikuse ya kokosa mais na ndenge toyebi na ndenge matomonelaki ezali bongo te. Mingi baviole bango mingi banda na yo avo ya liboso na Nzambe avo sala likambo moko ya malamu na mokili luka mutu na wana oyo bebisa vi na ye soki pe azonga na kati na Congo sala ba démarche okoma tikuna na kati na Congo okutana na ye soki pe azwa liboma kuna ye okendaki koluka solution mais okoma na yo kobimala pasteur kuna na kati na Lingomba mobali no pe ayebaka te pe ozongaka ozali kosangisa nzoto na mobali na yo. Ça veut dire ba problème oyo kendaki na ngo nanu koluka solution na église eza kutu solution te obakisi lisusu ba problème na yo pasteur toujours ozali pa na bino obebisa réputation ya muninga na yo kotonga pasteur wana azalaka ndoki po akoyisa kaka église okoyisa église ya muninga po moninga akanga Lingomba na ye mosali na Nzambe oyo ya solo akoteya batu wana bosembo akoteya bango vérité ete oyo bozali kosala ezali malamu te bozwa lopango ya bana oyo bozongisake oyo na église na yo oinstalle na kati na lopango wana ezali malamu te. Mbote balandi ya masolo ya sika lelo toye kosolola likambo na biso oyo toye nango na mokona lelo likambo oyo toye nango na mokona lelo ezali nini masolo na biso ya mokona lelo oyo toye nango etali Matthieu 5:23 à 24. Matthieu 5:23 à 24 balobi na biso nini kasi yambo tokota na masolo na biso oyo toye nango na mokona lelo na koloba na ba nyonso oyo bolandaka masolo ya sika ezali en partenariat na RD Congo Info.com. ezali susu en partenariat na Congo ya Sika.net ya Moïse Premier na kati ya Scandinavie ezali susu en partenariat na Congo Solution.com. Bao nyonso bolingaka vraiment kolanda masolo ya sika soki bokoti na 3 sites wana bokomona masolo ya sika. Nakopesa mbote na baye nyonso oyo bamesani kolanda masolo ya sika na bino nyonso oyo bopesaka ngai ba conseil na kati ya inbox na ngai na bino nyonso obo mesani kolanda vraiment masolo ya sika mbote na bino yango wana na kobosa na te mbote na ngai lisusu na ya kuyalu bakembisa na kati ya Londres mbote na nga mususu na kopesa na mama Chantal Mambo na kati ya France mbote na bino yango wana tokozonga pona masolo na biso oyo toye nango na mokona lelo liso na biso ya mokona lelo nde totu koloba etali Biblia na Matthieu 5:23 à 24. Matthieu 5:23 à 24 elobi na biso nini elobi ete soki olingi opesa makabo na yo kende nanu kobongisa likambu oyo yo ozali na yango na muninga na yo soki olingi opesa makabo na yo kende nanu kobongisa likambu oyo yo ozali na yango na muninga na yo na sima oye kopesa makabo na yo makabo ezali action nyonso oyo tobengi ezali ya grâce action de grâce oyo nakopesa exemple ya soutenir ba ONG soutenir ba église kopesa ba dîme kopesa mabonza ko aider ba orphelin ko aider tant sous pe ba prisonnier tadi nyonso soki to englober yango to pesi to bengi yango na kombo ya don
mutu nyonso oyo azali kosala ba action wana de grâce azali na posa ete nzambe azongisela ye asunga ye na ba problème oyo ye azali na yango. Masolo oyo tozali nango toye nango na mokolo lelo bandeko etali kaka ba chrétien te. Masolo oyo toye nango na mokolo lelo etali mutu nyonso oyo azali kovivre na kati na mokili oyo ya se. Etali kaka ba chrétien te. Biblia elobi na biso lisusu ete boya na mikumba na bino nyonso epai na nga na komemela bino yango bokokoma libre bokozala déchargé. Kasi soki toye na Matthieu 5 23 à 24 balobi na ete avant oyo na mikumba na yo wana kende nanu kobongisa likambo na moninga na yo na nsima oye na mikumba wana nzambe akomemela yo yango. Moïse tangu alingaki aya liboso na nzambe nzambe ayebisi Moïse ayebi na Moïse longola basapatu na yo. Basapatu wana nzambe ayebisaki Moïse alongola ezalaki signe ya sainteté. Akokaki koya liboso na nzambe lolenge ye azalaki na yango te. Nakopesa exemple moko. Tozalaka na poto soki olingi osenga nationalité bakendaka na mairie. Soki yo okei na kati na mairie kuna okomema ba papier oyo yo osengeli omema. Okokoma kuna bango bakokontrole ba papier wana bakotala soki ozangi papier nini. Soki exemple ozangi acte de naissance ou bien ozangi ba papier ta mususu ya école bakoyebisa yo te zonga kende kozwa ba papier wana ou bien kende koluka ba papier wana oyo ozangi. Yo okozonga ta mususu pe koki kozala ke otikaki na yo yango na ndaku ta mususu pe kozala ke ozana yango te esengeli na yo osala ba démarche. Ba démarche wana oyo kosala baboyi kopesa nationalité te kasi basengi yo osala ba démarche. Yo okobanda kosala ba démarche wana ba ane ba démarche wana ekozwa bandeko toyebi te. Ti mokolo yo kozwa papier o bango basengaki yo okoya nango na mairie opesi bakopesa yo eloko yo ozali na yango posa. Ezali ndenge moko na lisoto ezali kobeta lelo na Matthieu 5 23 à 24. Tokopesa exemple mususu ndenge babalisaka biso na ba autorité. Autorité autorisée ko ba o babalisaka biso ekoki kozala pe autorité parentale. Ezali pe autorité oyo babengi politique pe autorité oyo babengi religieuse. Ba autorité wana nyonso misatu soki mwasi akutana mobali na ye surtout mwasi akei na famille ya mobali bakotuna ye mama ozana likambo na mobali na ozana mobali mususu te ayo olingi koya kobala mwana na biso. Yo olingi mwana na biso abala yo. Est-ce que ozana mobali mususu te? Mobali pe ndenge moko bakotune même question. Na politique pe ndenge moko soki oke kobala na mairie bakosenga yo ba acte de naissance bakosenga ba papier belé po avant babalisa bino. Ndenge moko na religion pe bakosenga yo bakotuna yo ete ozala likambo na mutu. Soki ozali na likambo na mutu na trois autorité wana soki ozali na likambo na mutu bakoyebisa yo non ozana droit ya kokontinue libala oyo te na ba autorité ya malamu. Eza la religieuse, eza la politique, eza la parentale. Bakoyebisa yo ete non likambo oyo bozana droit na yango te boke nani kobongisa likambo oyo bozali na yango na mutu wana oyo ou bien na mobali ya mwasi wana ou bien na ba famille. C'est-à-dire boke ndeka kosala démarche moko be po bongisa na sima boya bakobalisa bino. Yango wana ezali toujours likambo oyo tozali toyena ngona mokona leo tozali kolobela Matthieu 5 23 à 24. Exemple musu na kopesa biso ana Hollande ndenge ezalaka soki olingi kozwa ndako ozala ndako deja ya kofutela olingi okenda ndako musu ya kofutela basengaka autorisation moko be na ndako ya kala ndako ya sika ezali kosenga autorisation na ndako ya kala bapesa ntango mususu oza obebisa ndako ya batu ntango mususu pe oza na banyongo ntango mususu oza na likambo moko boye na bakolo agence ya kala. Alors soki bango bazwi bamoni ete oza na baproblème bakopesa ndako te. Soki omoni ke problème oza na problème te yango bakozwa yo. Mais soki oza na problème de kona ngai bakotikalaka kozwa yo ata muke te. Yango na sujet na biso oto ye nango na mokolo lelo etali Matthieu 5 23 à 24. Ndenge na uti koloba masolo oyo toye nango na mokolo lelo etali kaka ba chrétien te ezali masolo oyo etali biso nyonso bato ya mokili. Yo okoloba ete na lobisaka mutu wana te. Osinya okatala yete na solisaka wana te na kosolisa ete ti mokolo na kochazolo na ngai na se. Mususu akoloba ete ngala kosala ba démarche oyo te.
po ete na bongisa deja na nzambe na ngai mutu ya mokili ata alimbisi ngai te je m'en fous. Mama na ngai nzambe asengi yo bongo te. Kende koluka mutu oyo oza na ye na problème bo bongisa. Nzambe basakanaka na ye te. Nzambe azali lokola mobali na yo te to mwasi na yo te. Oyo yo okosa mwasi na yo ete ozalaka na mwasi te na Congo nzoka nde ozalaka na mwasi na Congo na bana. Oyo tindelaka mbongo. Mwasi pe ndenge moko okosa mobali asimbisa mbongo ana poto ozwa mbongo ya mobali deja osombela yango flat na kati na Congo mobali ayebaka te. Nzambe azali bongo te bandeko balandi ya masolo ya sika. Nzambe azali bongo te. Nzambe azali saint. Mutu nyonso oyo akoya liboso na Nzambe esengeli na ye pe azala saint. Tozwa mwa pause na tango oyo tozali kozonga na masolo na biso. Merci na ndenge bosili kozonga na biso na kati ya masolo ya sika. Na koprofite na pesa mbote na combattant Goliath Black Mumbele pe na kopesa mbote na nga lisusu na Koko Aluozi Anderson mbote na bino yango wana. Bandeko na koranda hommage mokona lelo pona bandeko na biso nyonso oyo basili ko refoule na kati ya Brazzaville. Bandeko wana bandeko mingi bakufi mingi ba violé bango na kati na Brazzaville malgré ba info ezali koya ya mikuse ya kokosa mais na ndenge to yebi na ndenge mato monelaki ezali bongo te. Mingi ba violé bango mingi pe ba bomi bango. Bandeko mingi ava akende Brazza autaki na Équateur. Ba misusu ba utaki na Mbujimai, ba misusu ba utaki na Kivu, ba leki mbala moko direction Brazza. Kokoma bakomi kuna lelo tala ba refoule bango mbala moko na Kinshasa. Bandeko wana bazangi esika ya kolala. Kinshasa ba yebi yango te. Bazana papa te, bazana mama te. Bakomi na Kinshasa nani akoyamba bango. Mutu azali te. Na kosenga na bino nyonso bana ya Kinshasa. Bana kin bo fungola maboko na bino bo fungola mitema na bino bandeko na bino ya bango wana surtout na kobeta sete ba pasteur bino bato bobeta katolo na maloba na Nzambe bibelo bina bino boye nazanga ndaku oyambaka ngai te likambo oyo yeli biso na kati na Congo etali bino ba pasteur surtout okomona pasteur mususu na ndaku tala ya munene. Oye koki koyambata mususu 1000 personnes, 100 personnes. Ou vous avez une église ya munene oye kotaka 5000 personnes. Oza na kati ya ndako na mwasi na yo kaka na bana no mibale. Ozwi pe mutuka na tango po la muki okumbi pe mutuka. Ozotala pe bandeko na ona libanda. Bazola la libanda ozongi pe na ndako olali na kimia nyonso. Non. Nzambe alingi bongo te. Musa na bino yango wana bosana yango na bolingo na Nzambe. Tokokota na masona biso o toyena ngo na mukona lelo. Na bosani te oui, na bosani te bandeko site ya ba combattant site na bino. Ezali www.nouslescombattants.com. Site wana ezali na posa ya lisungi. Pona kosala ba cassette bino bato liboso kosala ba video kotindaka kuna. Kasi site comme na besoin ya lisungi bo fungola maboko na bino bo soutenir site na bino po bokende liboso. Toyebe te congolais côté ya mbongo azalaka vraiment difficile. Maboko makasi. Site na bino yango wana bo soutenir yango www.nouslescombattants.com. Ezali na posa ya lisungi na bino. Tozongi na lisolo na biso o tolobaki na Matthieu 5 23 à 24. Ndenge touti koloba Matthieu 5 23 à 24 elobi na biso nini? Elobi na biso ete soki olingi kopesa makabo na yo oyebi ko sentir ete ozali na likambo na muninga na yo kende kobongisa likambo na yo na muninga na yo na sima ozonga okoya kopesa makabo na yo. Baboyi yo oya kopesa makabo te bayebi si yo te bongisa na likambo na muninga na yo na sima ozonga. Oboma muninga na yo otela muninga poison po Biblia eloba ete ata makila na bino ezali rouge ndenge nini nga Nzambe na kolimbisa yo. Oui, Nzambe alimbisi yo. Kasi mutu oyo bomi, mutu oyo boma esengeli na yo okende ko confesser ke yo boma muninga na yo. Confesser te otela muninga poison muninga akufa.
confesse yango kende koluka ba famille ya muninga wana ekotala kaka bango soki bango balobi ete batika yo batiki yo soki bango balobi ete bapesa na maboko ya leta bakopesa na maboko ya leta okei prison il faut kondima yango po mingi bazali koboma na libanda bazali siko kokota prison yo ozali ko yo obomi mutu oboma batu okimi yo na église po nzambe akolimbisa yo non ezali bongo te bandeko Biblia elobi oyo akoboma na mopanga bakoboma bolimbisi Bible elobi oyo nyonso akoboma na mokili ase nzambe akokondane ye mokili pe ekokondane ye boni mingi bazali koboma na tangu oyo bazali kokota prison yo okei kobomba na lingomba ekomi place ya kobomba babato bazali koboma batu après na sima yo wana okomi pasteur okomi kotia bato maboko non nzambe azali koloba na yo na tangu oyo ndeko telema kende kobimisa sekele wana oyo bombi prière na yo nzambe azali koyoka yango te kende kobongisa yo na muninga na yo na famille wana oyo bapedra mutu na bango yo kende kobongisa likambo wana soki te nzambe akotikalaka koyoka kaka prière na yo ata mokolo moko te obebisa vi ya muninga na yo na ngunda ndenge tozalaka boye na ngunda muninga aye kobwaka ngunda ndenge kaka ezalaka aye pa na yo oyambi ye na ndako na yo akomi kobeta masolo na ye ya ngunda nyonso epai na yo yo ekomaki na mokolo mosusu otelemi oke kobenga place bayambaka bato na asile na ngunda tokopesa exemple kaka neti baofra ezali okei kuna ozwi telefone obengi alo madame yoka epe kuna madame ngai mutu intel pesa date de naissance na yo yo pesi date de naissance po ebaki de date de naissance ya muninga madame mwana lobi yo mutu intel yo pozongisi yanga mutu intel zela tala nanu ake kotalela yo dossier azongi boyebisi oke non dossier ezali tozana ba dossier ebele awa ekoki kolia ta musu ba 6 mois po tokoma na dossier na yo ba inane po tokoma na dossier na yo yoka yo ndenge komi koloba non ezo umela pona nini bosala boye bamboka mususu na leka ekenda rapide awa ndende boye ko umisanga pona nini bozali ko umisanga awa madame mabi non il faut attendre moi somoni dossier zo umela boye moi positif moko boye ezali soki dossier moni moi dossier ezali ko umela yo bi non boza ba raciste ozu téléphone okateli madame wana pan okeno pena ndako na yo mwasi wana kotika lobe mobali wana wayambaki yo na telefone kotikala eloko nini ekoya azwi lettre akomi négatif elandi muninga na kati ya ndako na yo lobi pe na tongo yo pe lokoza kolo ndako ke kozwa lettre na boîte aux lettres oyo nango papa muninga opesi pe muninga lettre wana muninga era moni lettre njoka ne yo na sa motema ozali koloba ete okomona muninga azwi lettre boye nzambe lettre oyo ezalata positif natamboli bamboka ebele oyo ezalata mboka nanga suka na vandawa muninga yoka yo ozoloba fungola te fungola ta mosusu eza pe positif fungola muninga bino avant na fungola fona nasambela akangi miso bandi kosambela nzambe sunga ngai lettre oyo ezala positif après avoir aussi kosambela fungola miso be négatif na kati ya lettre muninga leli nzambe pona nini azonyoka maboye na mokili pona nini banda na ya poto kotambolaka nzoka nde ndoki oyo azosala yo bongo aza pembeni na yo aza musika te ndeko na yo aza musika te muninga wana lokola yo pomonaki babengani ye eloko nini ye ozwi ye mbala moko bengani na ndako po possibilité pe ya kofuta ya koparticipa ye na ndako ezalaki lisusu te yo mutu osala likambo wana ndeko na ngai na ntango oyo ozali kotala ozali koyoka masolo oyo yo mutu osala muninga na yo likambo wana ti lelo ozali kovivre ti lelo ozali kotambola ti lelo ozali kokende na mpe ba église Biblia elobi na yo
esengeli na yo tosala ba démarche wana non vanda na yo avo ya liboso na nzambe avo sala likambo moko ya malamu na mokili luka mutu na wana oyo bebisa vi na ye soki pe azonga na kati na Congo sala ba démarche okoma ti kuna na kati na Congo okutana na ye soki pe azwa liboma kuna ye soki pe akoma ndenge nini luka ta ba famille na ye osa arranger likambo oyo ozongisa ye na poto po ete babenga na ye po na yo ezali malamu te ezali vraiment malamu te ozwa mobali to pe mwasi ya batu po mwasi wana azalaki kitoko mobali wana yo ozalaki na possibilité omoni ete nga na bongi nga bolimbisi omoni ete ngai nazali mutu naza na possibilité ozwa mwasi ya batu mwasi yo po mona ete nga naza kitoko ozwa mobali ya batu ti lelo bovivre ka bobota pe bana bovanda na bino pe na kimia nyonso bosenketaka te mabe oyo ezali koyela bino na kati na ndako boyebi bisika ewuti te mabe oyo ezali koyela bino na vi na bino bisika ewuti bandeko boyebi te bozali kokanga bafamille na bino bandoki bozali koluka solution place nyonso bozali kozwa te nzambe ayebisi bino boza na mutu moko bonyokola boza na mutu moko alobelaka kombo na bino kino moko na lelo ye wana asala pon na kati na vi na bino bokotikalaka kobonga jamais soki bobongisi likambo ya mutu wana te obwakela muninga na yo maladi muninga akufa to po obwakela ye maladi muninga abeba nzoto olekanaka na yo pe pembeni wana oza na yo pe kotala soki muninga pa akufa obomba na yo pe sekele lelo ozali kovivre Matthieu 5, 23 à 24 yebisi yo ndeko kende kobongisa likambo wana oyo ekobebiselaka yo vi na yo mobimba omata okita Biblia ya mutu elobi yango eza loi oyo eza pe na kati na mokili eza loi ya nature eza bongo soko mesana kosala bato mabe vi na yo kotikalaka jamais kobonga luka muninga wana bia famille ya muninga wana obungisa yo na bango bapesa yo mbongo bandeko mutu mususu azali awa na poto apesi yo mbongo ayebisi yo te mama na nga na kati na Congo ube papa na nga azali na maladi mbongo oyo basengi nga epai ya monganga alobi ete mbongo oyo soki totindi yango ekosunga mama na nga ube papa na ngai zwa mbongo oyo okende kopesela ngai yango kuna na Kinshasa bapesi yo mbongo wana okende po omemela mutu ya maladi yo soki po kita na aéroport ya Ndili soki po kita na aéroport ya Ndolo soki po okita na aéroport ya basoda soki pe wapi toyebi te batikala komona makolo na yo na kati na kini te batikala komona yo te ndeko ozonga lelo na poto okata contact na mutu wana o apesaki yo mbongo okende kopesa famille na mama na yo bia papa na yo azalaki kobela papa akufa ubia mama akufa ndeko wana alobaka tile lelo ndeko wana alobaka atangaka kombo na yo okotambolaka bien te na bomoi na yo okozalaka bien te ti okolata conscience tozali na likambo na mutu kende kozongisa mbongo wana landa likambo ya Zakie azwaki biloko ya bato ayibaki yango kasi azongisaki yango mibale zwa mbongo ya muninga wana kende kozongisa yango mibale soki ezalaki 1000 zongisela ye 2000 mama na ye papa na ye akufa pona mbongo wana toyebi te ntango supe ningai kobikisa te mais action oyo osali eza deja action moko omemi ngambu na maboko na yo kotambolaka na ignorance te kanisa likambo oyo osala moninga na yo kende kobongisa yango na nsima ozonga nzela na yo ekofungwama bandeko tozali suppose na masolo na biso tozali kozonga na nsima. Merci na ndenge bosili kozonga na biso elongo lisusu na kati ya masolo ya sika après pause na biso. Masolo ya sika bandeko ndenge touti koloba ezali lelo kolobela verset Matthieu verset 5 23 à 24. Masolo oyo ndenge na utaki koloba lisusu ezali kaka pona ba chrétien te.
etali biso nyonso baye oyo tozali na kati na mokili oyo po balobi ete rendre à César à Dieu oyo ezali ya biso tokorendre oyo ya Nzambe tokorendre mpe epai ya Nzambe yango wana masolo na biso ya mokona lelo babengana ndeko na ngunda ndeko bozalaki kovanda ensemble babengani ye na ngunda tellement ke ndeko abandaka na ye kolata bagriffe azalaka garçon moko boye ya yebi sap alobi na yo ndeko ndeko na ngai lokola babengani ngai nake kotia misu na ngai na kati na Suisse ça veut dire nake komeka kobwaka na kati na Suisse kokoma kuna soki Nzambe asungi ngai na makambo ebongi na nsima otindela ngai biloko na ngai ube na koya kozwa yango soki pe ndenge nakokende kaka boye na nzela bakangi ngai dépenser ata mbongo ya tike ya mai otindela ngai biloko na ngai na mai na teka nazwa ata moye ya kodebrouiller na kati na Kinshasa yo pe ondimi moninga ay kaka bimi kaka boye esalaka ata même 1 heure du temps 2 heures du temps te ozwi saki na ye ya bilamba yo na mwasi na yo ntango mosusu mwasi kuta koki kopekisa mwa ndambo me yo mobali non tofungola yango ntango mosusu atiki eloko mabe awa nzoka nde ozofungola yango na bule mosusu ofungoli saki ya moninga okuti bagriffe ozwa bagriffe wana olata otia na nzoto na yo ozwi bagriffe mosusu okomi koteka ozwi bilamba mosusu otindeli yango na famille na yo na Afrique eloko nini sikoyo osali po oyebi ndenge garçon ndenge akendeli te eloko nini yo osali ozwi telefone na yo ya ndaku okata ochange telefone ye moninga akei akomi na kati na Suisse Nzambe asungi ye esimbi epesi bien azonga ameka kozwa telefone boye abenga yo ndeko na ye atikelaki biloko po ya kozwa biloko na ye amona telefone ezwaka lisusu te adresse pe ayebi te soki azongaki na Kinshasa akomi na Kinshasa kuna azwa telefone abenga yo okata nyonso ndeko na ngai ti lelo oyo ozali ovandi na ndako na biloko ya bato ozwa yango mpe ntango mosusu ndambo otindela bafamille na yo na kati na Congo ndeko wana place azangi mbongo azangi meme 1 franc ya pamba yo awa ozali kovanda no mpe à l'aise mbongo wana biloko wana ntango mosusu elingai kosunga ye ateka yango ata na $200 abanda ata commerce moko boye ya sika na kati na Congo kasi yo ozwa biloko na ye mpe ozwa contact nyonso tu okata olingi makambo wana te eloko ozopesa mpe kanda bino bato ya lolenge wana chaque dimanche bokei na kati boza kokende na lingomba kosambela chaque dimanche bozosambela Nzambe nini oyo Nzambe ye moko ayebisi bino te bobongisa baproblème na bato oyo bozali na yango avant boya liboso na ngai Nzambe nini yo osambelaka ndeko na ngai banda obotama osala bato mabe mpe na mutuna ezalaka te osali kovivre lokola moto nyama Nzambe asengi na yo sala démarche badémarche wana ntango nyonso oyo ekozwa ye akozela yo oyo na mikumba na yo epai na ye mobali apesa yo mwasi confiance mobali ndenge ezalaka kaka apesa yo confiance mama ndako na biso tozala baproblème kende kosambela na lingomba intel yo okoma kuna na lingomba wana pasteur atia yo litoi alinga yo ale okoma na kobima na pasteur okendaki koluka solution mais okoma na yo kobima na pasteur kuna na kati na lingomba mobali no pe ayebaka te pe ozongaka ozali kosangisa nzoto na mobali na yo ça veut dire ba problème oyo okendaki na ngo nanu koluka solution na église eza kutu solution te obakisi lisusu ba problème mosusu osangisi nzoto na mobali na yo Nzambe azali koloba na yo tubela liboso ya mobali na yo ata akoboya yo mais obima na problème wana na yebi ezali pasi c'est faux ezali pasi mingi bakoloba ete na ye na likambo oyo bakobenga yango jugement ezali jugement te nazali kosala un plus nazali kosala moi un plus po tobosani mingi tokomi kotambola lokola bato nyama yango na ye na moi un plus na ngai ezali jugement te mama na ngai
loba likambo oyo epa mobali na yo toyebi ete mibali mosusu akozwa yango na ndenge mabe bokokabwana mais problème ezali te okozan sorti na yo plus tard parce que obimisi déjà likambo oyo ezalaki ete efrene vie na yo vie mobimba ba problème oyo kendaki koluka na kati na église esila te ezali belese kobakisama belese kobakisama yango nzambe alobi na yo zonga epai ya mobali na yo yebisa eke yo obimaka na papa pasteur po bobongisa yo na mobali na yo boboyana po likambo wana bavandaka na yango esika moko lisusu te okobomba yango tika ba problème boza nango na ndako ekosilaka te po nzambe akosalisaka bino te mwasi ozwi musala kokende yo kendaka musala wana ozwi musala mobali atiki okende kosala yo okenda kuna na musala okoma na ndumba okoma na kosalaki ndumba na bagarçon oyo okuta kuna basalaka musala moko na yo bagarçon okuta kuna basalaka musala moko na yo okoma na kobima na bango okoma kosenga bango bambongo na bango par mois boyoka na tansu par mois pesaka bopesaka nga 200 oza na 5 mitu ozwa 1000 wana par mois obakisa na oyo na mbongo na yo ale yo wana ovimbisi poche okomi kosomba babiju otondisi kingo mobali kutu babiju oyo ye asomba te tellement akontrolaka yo te ayebaka mpe kutu te soki eza ewutaka wapi nzoka nde ewutaka na yango epai ya mibali mosusu ozali kosangisaka ezali malamu te mama na ngai ezali malamu te botika bakomportement wana ezali malamu te oyamba mwana moko na kati na ndako na yo mama wana nazali kobeta sete na mokolo na lelo epai ya bamama oyamba mwana moko na kati na ndako na yo okoma konyokola ye ntongo midi pokwa okanga mwana wana ndoki na kati na poto okoma konyokola mwana wana okoma kolalisa ye na batoilette okoma kolalisa ye nzala awa na poto ezali meme pa baambassadeur ezali bosala makambo wana bozali kosala yango kino lelo dimanche oke mpe kosambela na église otiki mwana wana na kati na ndako okanga ye na porte nzambe nini ozali kokende kosambela nzambe nini oyo osambelaka oke mpe na église okomi koganga nzambe esunganga hypocrite oza kobakisa bese mabe likolo ya mabe libere mwana ya batu soki omoni ete ezali kosimba te libere bavie ezali ebele bangunde ezali ebele okoki kokende kobokisa mwana wana banda vi na ye mosusu bimisa ye na bawumbu wana ozali mpo banzela na yo efungwama nzambe nini oyo okende kolelelaka chaque dimanche ayoka yo mi wana nzambe akomi injuste ezali malamu te bapaster mwasi moko boye ube mutu moko boye ya mbongo ye na église na yo aza na babiju na ye ale yo oyebisi mama wana obe papa wana babiju oyo olati eza na milimo mabe pesa yango totumba yango place mpe otumba babiju wana soki mpe otumbaka babiju wana soki mpe osala place ya kotumbaka babiju bamona yango te nzoka nde oza na bapeti na oyo na kati na zandu kuna place batekaka babiju opesa bango batiete bamesa bayelako bambongo alors chaque dimanche ozali kotia mpe bato maboko ozali koteya bango nzambe eputa nzambe azali koyebisa yo na mokolo na lelo soki okolanda masolo ya sika nzambe azali koyebisa yo zongisa babiju ya bato oyo okoselaki bango kezali na milimo mabe zongisa yango mpo makambo na yo ekende liboso yo kalisi koteka babiju yango nde ezali suka non bato ebele mpe babandaka likolo bakita mikitisa zongisa eloko ya bato oyo ozwa na nsima nzambe akotala makambo na yo mpo na yango tozwi lisusu mwa pause tozali kozonga na masolo na biso ya sika. Merci bandeko na ndenge bosili kozela ngai na ndenge tosilaki kozwa pause oyo toujours tozali na kati ya Matthieu 5 23 à 24
ndenge tozali kobeta masolo na biso ya mokona lelo Matthieu 5 23 à 24 et bisi biso ete soki olingi kotia makabo na yo omoni ye tozali na likambo na moninga na yo kende kobongisa yango tika nanu makabo wana kende kobongisa likambo na moninga na yo na nsima ozongi oyo kopesa makabo oyo ozali na yango osala agence moko songolo osala agence moninga aya kotika biloko na ye otindela ye na kati na Congo apesi yo ba super apesi yo ba Blackberry apesi yo ba iPhone otindela famille na ye na kati na Kinshasa yo ozwi ba super okomisa yango ba super soso na kati na Congo ozo ba Blackberry ba iPhone okomisa yango ba Alcatel otindela ba famille ya moninga na kati na Congo et pourtant moninga benga ke ya famille na yebisi ba famille na ye na tindeli bino super na tindeli bino ba iPhone bango kuna bazwi ba Alcatel moninga akoya kotuna yo okomi pe ko discuter okomi ko swana non na tindeli famille na yo ndenge ka pesaki et pourtant okangaki vraiment carton wana vraiment na mabandi ko moye kuto kofunga moninga malati ma confiance oyo kofungola yango te mais nzoka nene na simozo amo kata ofungola yango otia super ekoma super soso otia ba iPhone okomisa ngo ba Alcatel na kini famille wana bamona ete mwana na bango akosa bango bamona ete mwana na bango azali sous sérieux bayina mwana na bango likolo na yo agence combien de ba agence a ezali kokangama soki agence oyo ezalaka kala bino moko bayi ba kombo ya agence tozalaka nango kala na kati na poto soki ezalaka ba agence moko ya malamu mais lelo tokoma ba kombo ya agence ebele te mabe elekaki kosalaka bato mabe na yango boye kokanga boyebi pe place kokangamela wana bokangi euti te totambola lokola bato kosala moninga mabe ezali malamu te totambola vraiment lokola bato yango likambo na ye kobeta sete na mokolo lelo ba pasteur bokosela bana moko kindoki mama moko aina na kati na église na ye papa pasteur tango susu na monaka vi na nge simbaka te yo mbala moko lobi no mwana na yo potalaki elongi ya mwana wana otalaki comportement ya mwana wana olobi ete no mwana no mutu azalaka ndoki mwana wana lelo azali kolala na libanda papa pasteur mwana wana azali kobetela malili na mbula na moi ezali kosilela ye na nzoto na libanda tango nyonso azali kotanga kombo na yo papa pasteur yo komosali na nzambe ovanda na yo pe ozali mpe na inquiétude te okomisa bana ya bato bashege ozali mpe kokontinue koteya tozali kotuna bino nzambe nini oyo bino bozali koteya bato bozonga na nzela bozonga nzambe alingi bongo te kende koluka bana wana oyo bwaka na balabala zongisa bango na bandako ya bafamille ya bango récompenser bango vi mobimba oyo basili kolekisa na libanda ezali malamu te pasteur okangisa moninga na yo po moninga azalaki na bato ebele po moninga bato balingaki kaka kokende na lingomba na ye yo motema esali yo pasi olobi ete soki moninga oyo alongwe awa ngai nakozwa bato oyo nyonso tutu banda koyepa na ngai moninga lelo na kati na prison avandi azali koganga epai na nzambe ayi koloba ete mwakambu mutu asali ngai kotia tembe te papa pasteur bato ebele bakufi basali na nzambe ebele bakufi mpona kozanga koyeba ozala likambo na mutu yo lobi ete nga nabongisa leta na nzambe na ngai soki oyo wana akolimbisanga tali ye nzambe alingi bongo te kende komikitisa luka mutu kende pa ya leta yebisa leta nakoselaka ndeko wana likambu nakoselaka ndeko wana likambu nzambe akolimbisa yo makambo na yo kotambola okokende liboso moninga place azali place na pasi yo tikala kosambela pe nzambe tango nyonso toyi kozongisa mutu na epa na bino nzambe nini oyo bozali kosambela boyebisaka biso verité eza na bapaster mosusu babwakeli ye mbasu paster akufi eza makambo na soni
ezalaka soni ozoka keno un pasteur akufi na mbasu, un pasteur akufi na sida, un pasteur akufi na maladie songolo eza maladie ya normalité ezalaka soni. Alors bato oyo misu mibale bazotala ete bozokisa Nzambe soni. Mais mutu oyo aza na misu mususu akoloba ete pasteur oyo azalaki mosali na Nzambe te. Parce que kozanga komikitisa ezalaki epai na yo. Obebisa réputation ya muninga na yo. Pasteur toujours ozali pa na bino, obebisa réputation ya muninga na yo. Kotonga tonga, pasteur wana azalaka ndoki. Po akoyisa kaka église, okoyisa église ya muninga. Po muninga akanga lingomba na ye. Muninga lelo akanga lingomba. Yo sepela. O sepela na yo. Ozalaka nango pe na mutu, ozalaka nango te. Ovivaka na yo pe, motema na yo elobelaka yo eloko moko te. Non, ozali kofrene banzela na yo. Na vie ya normale, na ndenge esalama na mokili, ozali kofrene banzela na yo mosali na Nzambe. Ezali malamu te. Ezali malamu te, yango lisolo oyo toyo kobeta sete na biso na mokolo na lelo. Lisolo na biso ezali toujours na kati ya Matthieu 5, 23 à 24. Oyo biso toyo kobeta sete na mokolo na lelo. Oyo vraiment zali na matoyi ya koyoka biso na mokolo lelo azwi temps ya koyoka masolo ya sika ayoka lisolo oyo toye nango na kati ya Matthieu 5, 23 à 24 etali kaka ba chrétien te kasi etali moto nyonso oyo azali na kati na mokili oyo azali ko vivre na mokili po ete esengeli na biso totosa mibeko ya mokili pe totosa ya Nzambe. Soko ozali kotambola malamu te okozala toujours na embuscade na kati na nzela na yo pe na kati na bomoi na yo. Papa moko akufela bana na ye, papa moko bolimbisi, papa moko akufa. Famille bobotola bana wana lopangu. Bozwa lopangu ya papa wana, bobotola bozwi bana bobengana. Bana wana bakoma lelo kolala libanda. Papa na bango na se ya mabele. Eloko nini pe bosala? Bozwa lopangu wana bobengisa basali na Nzambe soki pe bondo komona papa wana bimaka ye. Soki pe bondo mona bozolala bien te, bobengisa basali na Nzambe boya kofungola lingomba awa. Sans bo rendre compte que papa wana soki abimaka na kati na ndako na lopangu wana azali na posa ete bobima kuna na kati bozongisa bana na ye bana ne bazali na libanda bazali kosouffrir. Bozwi boke bombana na église. Mutuna na ngai église ekomi place ya kobomba basassin. Mutuna na ngai église ekomi place ya kobomba bamiyibi. Église comme il place ya kobomba bato ba meyo basalaka mabe. Non, mosali na Nzambe oyo solo solo akoteya bato wana bosembo, akoteya bango vérité ete oyo bozali kosala ezali malamu te. Bozwa lopangu ya bana oyo bozongisa ke oyo ya na église na yo o installer na kati na lopangu wana ezali malamu te. Bato mingi bazali kotambola na ndenge ya ignorance. Bible elobi na biso lisusu ete oyo aye kati na Yesu akomi moto na sika. Yo kobongwana. Yo kokoma kosambela. Boni banda yo koma kosambela. Balobi na biso ete okomi moto na sika. Me banda yo koma kosambela. Makambo oyo ozalaka nango ya kala. Ezalaka yo kaka. Okazalaka nango kaka moto ya kala. Ozalaka na yo kaka mutu na kala. Ozalaka mutu na sika te. Toyebaka ete o nyonso tu tozali kosala na kati na mokili. Un jour examen nango ezali. Totangaka na bakelasi kasi un jour tokosalaka kaka ba examen. Na examen wana tokosalaka eske yo okozwa. Yango mutuna na biso pe place tosukisi masolo na biso ya mokona lelo. Na kopesa conseil na ba nyonso oyo bazali kokola bana na biso ba jeune conseil bo éviter kosala moninga na yo mabe ezali ba démarche moko ya molai oyo komela na vie trop tard éviter na nzela na yo ozala na problème na mutu soko ozali na problème na mutu osali pont osali nzela ezalaki nango mai me yo kotonga pont likolo yo tongi pont likolo monguna na yo bozali kokuta na nzela moko bozali kolekana ata ozali kosambela ndenge nini mutu wana akozwa yo bamosusu bazali koluka bato na banzela ya banganga
soki oza na problème na ye ekozwa yo yango tokomona ke moto azosambela mais soki na yango kaka ndoki alie ye parce que amitalaki vi na ye te yango wana sujet oyo toye nango na mokolo na lelo yango wana ndenge na uta ekoloba oyo nyonso tunalobi awa ezali jugement te ezali kaka mpona kobakisa implice na kati na biso yango place oyo nga nasukeli masolo na ngai ya mokolo na lelo merci na ndenge bosilaki kolanda ngai na kati na masolo ya sika nakobosana lisusu te ndenge nasilaki koloba na ebandeli masolo ya sika oyo nyonso tozali na posa ya kotala yango abeti www.rdcongoinfo.com abeti lisusu congo ya sika.net ya Moïse ya Maurice premier na kati ya Scandinavie abeti lisusu congosolution.com akomona masolo ya sika na kati ya basiti wana merci vraiment na ndenge bozalaki na ngai elongo vraiment nalingi bino mingi tomona ni mbala ya sima botikala malamu au revoir. Santa, les royans. Voilà. Kuluka. Ah ouais. À part ça, beaucoup ça te va qui bola na émission trop ça masolo sika émission ça mbouyer ba donner. Donc masolo ça va vérité ça te va tricage ba ni tala randi ba zubi so na pile. Trop tambolo ndeni masolo qui. On se comprend donc on to PC là. Même ba si ma fait to ya bon on va face à midi.